Raphaël Kinshasa mobimba botika la te bofongola matoi boyoka Okoko Raphaël grand docteur des docteurs Yaïtrako Union des tradis praticiens Ayebi Mosala Bikisi Batebele na Kinshasa Et atretaka na plante Bokono nyonso ateza ndenge nini Yakande kokozwa réponse Kokozonga lesengo Okoko Raphaël grand docteur des docteurs Yaïtrako C'est bien fort. Vous avez un problème? Petit no kosa makambo te mutasalaka na makambo na soza makambo balobaka même si conseil qui vous salo majal hein premièrement excusez-moi maman bon na koki ko to histoire te mais oza mukolo fona tali son kaka fona retala nda ya maman na ko kutu te maman na ko kutu te non je me dis ça fona retala wa ko me ça ma noter hein j'espère mon ngala madame na mai bon tout ça en katana ah, pas notre petit descente. Oui. Tu bannes la biso à vie, la biso déjà, calame boni. Mais ce peut-être qu'on a dans une histoire oyo. N'a pas qu'un enfant fond le mais n'a pas fond mais c'est comme trop. Famille ni oyo bonité ou peut-être pas no lo bananga ba n'importe quoi bé. Tu banninga les boni autre. Et au monde a des autres c'est ah tu petit 15 ans les boni. Mais oh 15 ans quoi? Ni moi na ni ogata ebonyata so ya pa maninga ozaki mwasa azota so ine toi oh ni na za na retard et le côté non ba ngona pesi et le oh ata ko se la chérie ni na za boye mikolo c'est moi oyo petit na 15 ans ele c'est 15 ans c'est tan menga na bino banda bokota bosali 2 ans 2 ans ve yo moni non na kamo akutu moi na za la raté ngaka ti bozo bobo ta botinda bana ta so et le côté yo moni oh vina ngai je suis dans l'histoire donc et moi ça m'a passé tu vas bobo traiter on a vu sur 15 ans on est l'autre côté na za pire vie na yo je suis un problème yebisa na net mama robot nga ça va dire non oh petit na sala nkamuna na c'est vrai oui ah oui na sala omoni dali kwami abanda bota te mais lelo comme tout ne so comme na bana hein azérola moni le bon mes amis oh on a trouvé solution et pas na yo mais on a petit na yo za petit na ngai loko kangelo mutema te nga na sala banzete wa on ça c'est le banzete mo senti que oui on dit et mon pe kolo pas on parle de solution pas locataire ouais et c'est sur les so ko ko mutema bc qui oui c'est comme qui ndoki mais na simo ngebe na ko simo ngebe il y a 10 000 francs. 10 000 francs 10 000 francs, oui, tu as un petit peu. Il y a un petit on se lance dans mais là, donc on va nommer en haut. Tant midi pour 5 litres c'est ici. Nous on senti. On va comment pas ça. Zambé. Non, tu veux dans ce sauver. Bon, nous attend père dans Natala moi quelque chose à moi 10 000 en lobby. Moi je me fais présent un soir après la maman on a on connaît ça na parler ça va et ça veut dire que notre comment tu dans cette tête que tu ne peux pas aller venir au bima OK c'est bon fait pas noter merci on va la kamuna oh c'est belle on m'a cassé il petit na ya mon père là Okoko Raphaël Kinshasa mobimba botika la te bofongola matoi boyoka Okoko Raphaël
bande ko penza so yo kwa baba we tali yo asi da biloko la tango ga yo o boyo la tango te mo boyo la penza o tangisa ki on silike mbani na la te ni mo le ki derti kwanza atindela kinga $50 na peki wote yesa lokola David Emmanuel David ndenga ta mwa mkina makambu na ye azana ye anene mikila poto tazaka ana kina kitambo David me edisio mwana wana ndetso yaya awusomela na telefone moko David maband awusomela telefone moko kano mona ongrasi do tnashi olesa ngati bala mkwaze telefone la sata ngai David bomwe makambo kwa antuka oso moni eboga wo wai akombito makasi David so moni mas David mawaza vela na japonais nzola viu na sola bem muito no mato do mato não mostra pô por fazer uma forma nani Não solo asani na seni sana munke ilo asezati na ika pona parler kamo ya nanga yeke ngamba ngi simba te yo na ndaka libale simba te bon so biso simba te ndi bi kwa mabala biso na to ko te yo sikati ngone bon je dois mabala donc tu as mabala yebisa ça petit na bino te beaucoup bisa ma pe conseil on les a pas fait a comme na fin abisi abaye na ye to vanda ina no 13 ans na ki chéri na ina ndako na vandi 2 ans nazobota kaka te nabengaki Jean Lukisa na Londres nabengi ayebisinga leki na ngai kanga motema kaka te nazokita nazoze abaki oya na décembre tozokende ezosila lobi yango mobali ne peut pas faire mobali ne va vous lever ebete ke problème ezalaka pour lelo abana kosilika pour lelo abana kotomboka kaka asilika te pwana kasi on a été bopesanga no ide na sala nini moni soko mona ezosimba te yaya ozi mobali boko pite boke sasa ba examen oyeba defo ezepa na yo te pa mobali na yo yaya nga petite na ngala bi na loin de komelaka ye abi yaya de esi na zo solution donc ma problème ezaki koto na ngai da esi ba ranger la bi ya komi na mwana ezala ka bongo yaya kobuka na te kane ile ya lobby on laisse on ti wapi yo telema yo doza mwasiti omoni nga pona ngana monaki soki John Lukisa kitika kana décembre amona kini OK non moi mobala batu atindi bambongo tozwi ba traitement iso simbati azra so à l'aise te nous ko binga John Lukisa ngai boye nous ba conseil ce que ça papa batu apesa ka ba conseil conclusion zo mango te ou bien na kena kaka benga zo yeba mi manga e bosu no sani ya na ebiti projet na ko amema OK te ngasko nyoko tuna ide na bino boza mikolo maza l'équipe na bino tout le monde pesa ma solution mo boye e ko pesa ma kimia bon ngape na pesa de boza mwasi omona ndako lokola ezo simba te komeka pe libanda ti valeur à moi si nandaka libala ndikola bise lelo otala boka tina fanda kana ndako na biso to fanda pona esengo po libala ezoya te lelo so muta mona ntele dia ko pesa masanga ko zonga na okende eza ngo soko komika libala zonge pa no za suna va eza ngo il fallait que tu aies ça na kinata avec l'église comme tu n'as pas voilà ma conscience on peut ça non 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 ya comme avec l'église comme il en peut belé so ba la ndelo ba prière aux hommes aux émotions musu même so mbali ndenga bala ko ba ba bloka libala te ya ngo ba ko bala ba so côté Alexandre mabimo côté ba sala bongo asala mabimo ko boye yo ozum si revanche c'est pas na lobika na contribuer kana idée na lobika elle a un problème d'un
ba e mo botina ga nini Zarate donc et comme il en a payé mouké kota na kati ou kota pe kati mninga za avec intérêt so na ba mlume sko tika ngabo 15 je na bingo folo boya so bolam na yo tia ngai boni nesa mutu to teke bunda e muku tu ba lembaka o mati kidi lembi boni ka ngai mais quand même il fait moi ni nezala mais ils ont tellement boyé ne tu boyé après quelque chose fais des nazaboy nazoka so bien té et ça va bien t'es moi tout y a pas oh petit là oh ve petit bekonda bon je dois na sala qui hérité maloko dans son cap allemand qu'est-ce qu'il pas na yo on dit bon ce simbi pire vient nanga on a bien nommé respect Camille Ongo aux États-Unis hein bah staff là ba je mais pas nanga ça va mais papa fiston ah maman si oyo abo mélange fo ningisa ngwa en fait na compte muna hein mais na ko show bazete donc ça na mi na ko na azala ka bonso na saliso na psa banzete on funa meka c'était non mo pia solution na ngai ya youth solution na youth solution ni papa ozo luka vous allez bololo makasi hein faut supporter mais so mabe papa ça bien pour na yo ni ça na comme ayeba et boni 15 ans to botate mais so na solution pe na ngai alipanga solution ni ba so za buso ba kwani ah on ça pour na mabota hein bozo kumsa bozo zo ndele donge ozana aussi wana ku desimba te oh le kamuna ndele te ko pesa na boko ngazanda c'est pas vrai respecter kiri nango tongo midi poko vers moko to kopo moko là c'est que le loso ko semi allez ne pesa ta comme ndoi ya Camille Ngofo hein kama mtema ya tap mafini ah oleminga mais solution ya yo yango solution ya ngene okulu bananga ne pote komona miso ba wana safi wana ibani yo benga ibani ah ko ba beta na ta plan mo wana tuka ah sima kosi ta ozo la belle ne mwani utaka mnava molembe yo oh lingono ko misala na basamla boko mais ça te pe mwana oka pamala mwana oui Joe Francisco de Belgique boni ok ça on a job ça va on rappelle après la soirée ok alors pour ma CR Kelly boni ah de Panama bon c'est bon bino oh bon comment c'est donc sur le nom après hein là sur le nom pas mon gars ok ça bonjour ah mais bien ça que au calme ici les ébélés la terrasse les ébélés comme bien ça on bien ici en nez on a bien ce pour au moins que là ça vient puis il faut sur la na être reposé mais nous avons ça mais on va faire ici là papa nous avons ça il passe que ça pour ça la terrasse les ébélés na balaba ko ko tenir ça ah ok bon au moins ils ont bien sur awa pour na soler na mbana ok bo sali 2 ans bozo botate on a 2 ans bo botate na libala les ébélés au moins les ébélés
ya on alingaki na on a solene déjà ya on alinga na sola na yo mwasi ya ndenga mabete mais na taille pendant yo mwasi kitoko ko azobotisa ote ezalaka te hein tane jo mwasi kitoko ko boza na bana na ndako papa likama bene nga aya mwana est-ce que tel yo c'est nga zo na ndako ya yo ni ko mo selika te pour maman de tel te yo za tata bo ko ba locataire si nga zo bota te oza même pas na famille mobile na et concerné yo te OK merci problème ya mo benga nga wa o mani lo kola mo te ya mo benga nga awa ya mo te yo kana ibisale zala lekelete do sola msale moni courage ko mbana zo kwa osula nanga pa tsanga ke osali déjà bobota kate e bandeki no ndenge ni osilika te ye moko mutayaki e bandeki no ndenge ni po kota ka mbala mo no sio ko bota na ngai yo za complice na bato bakangi mabota na nga obe ba yesu ke ngane ezoko na bota papa boni boy soki yo oza na parmi bato bazokanga mabota papa bima na vie na ngai nazaka mabe so oyebi nga tino bato bayebi nga baoyebisa yo koma nini papa eza mbala na suka azopusa fika pene na nga non c'est bon nayoki no lobi o eza très important eza pene ya moto o eza très important nga na bengisi yo awa omoni nga azala mwasi te na ndako pango wana eza lipango na mais yo ka tosolola ngam na bengisi yo oyebi ke nga nde namona mpenza nde ofandaka bongo namona davasi mobali wana esepisa nango teke bovanda mpenza bongo esepisa nga te mais nga nalingaka nga na ye tokoma mwasi na mobali na ndenge malamu na ndenge mabe tokosika te papa boni boye okolesa journée na mpale boni boye loba oyo bengelinga akokota babi mosu te nga nasepe koza mwasi na nga osilika te mama nanga yoka parole na ngai omoni mobali nao nasalele banzeka obota rien esimba te mais nameme na hôpital babiki akoki kobota te papa nyonso bino bozosala nga kolo ndutu nayebi yango ebandeli ondengeni papa kasi ye moto yakolobaki bobotaka te sikoyoamema ye oyebisenga toyebiso ndengeni ye mfa yebisa yo mama nanga ta mo comprendre omaki alingaka yo te soki alinga ombe anga yebisa yo yebisinga te ve abotaka te meme na hôpital baconfirme ye moto akobota ta moke te naza na age ama moke me akobota te soki nateli yo mosi kitoko boye ozala mona te na mokili nasaleli banzete mpo ngoso nasali banzete akobota donc un mois donc fo yanduka mais ye mpenza rien yango abima mwasi nakotiki boye te epuis nga mpe naza na mwasi te naza papa lupango ifo naluka mama lupango mpe azala yango nalingaki tosolola eza na ndenge mabete eza makambo ya mokili eza na esala mokili na baréalité ebele donc yo na mobali na ngai mobali na tozolala ne ndako moko abomiko makambo minene boye yo nozokomprendre te papa bande tozomela ye nini nazolinga oyebisa ngai te makambo minene minene babomeli ngai zembe ngai nosuka papa ndeko eza na likambo kolela te eselinga mpasi donc ye nde muta motema mabe so alingaki yo ngai soki mama nzeto na amela po epesanga bana lokola ayebisaki yo te seka alingaka yo te so ozali mwasi na nga nakoyebi soki mama tala position yango nalingi te na temps normal yitisa motema na yo zala mwasi na nga un jour yo osepela posa mwasi mabota Raphaël Kinshasa mobimba botikala te bofongola matoi boyoka mama inati kutelefona na yango babuta ozotako petit na ngai naobima te petit na ngai naokenda ne pas bienvenu bamba ya Paris atile ngai makambo boye takende
Ok, bienvenue maman. Mukonzi. Non, ça va bien. Mais c'est normal. Et là, t'es mis au sous. Nazali na ma sœur. Lady, ma copine, bien. Eza déjà kitoko makasi. Moi des aboués na obima. Siko yo oyebisinga ozobima. Qui soit bien en un masolo, au pied de la conseil bien à tête. Est-ce que moi, pour nous, qui soit bon? N'est-ce que nous pas bienvenue, Bamba? Moi, on a Paris. N'est-ce que vous êtes? Allez, maman. Yo, ça va, on a négocié à ma cambouté. Non, on va avoir un bikito, comme moi, à Paris. Au bien, le groupe n'est pas ma cambouté. Donc, on a envie de descendre, on a envie de l'oba. Ah, on a envie de l'oba. Eh, ça va cailler. Grand star à Moko. Na ndenge ndeko na Oldama na félicite ayebisanga ke lelo nazela appel abenganga mutu mo aza déjà fallait atindelanga kolimo mais eza boyaya compagnie ekena total pour se simbi m'appelle au boy au fond de cabo donc le téléphone les abo sonner na longola c'est pas la loba qui na au boya rat ya ma pas boni et donc on oso ko encourager boni et boni au moins là on a émission un jour il en a fait et au sou que non mabé maman ça ne peut pas choisir t'es na sala maman nous pas foutre en bon côté papa na papa qu'on a un jour à no lobi maintenant on a asa mobalité ya et qu'on a mobalité merci maman na bête no est-ce que point ko na pas fait pour kani tare ko nda ça c'est que on kaka ki bandaka la relation on kaka ki on na bandaka la les autres sont c'est bon alors c'est moi la fait faire itoko au kakolete mais na moment oyo avec une pauvre les babé mais ta choco na ok tena ba sika ba lenge la ya na ok no ba bensenga donc moi checker na yo tambi ko ko to keto zoma na conseil qui on a fait qui idée ozozwa ozolia maman le pango même on le pango on na bweko fifi ndi tata obenga ngakaka mais ko atapesna ko eloti zala yuzo ba sola na show na show to be na soir kala na ok pas David mais kitambo so na on le ke chombo ya si na bien et le on dit vraiment qu'on se voit et le on simba la moté c'est que ça ni abeni oyo moni wana soki alingi kolo papa du pang na ye mais ko maman du pang no bi kuna mali ngi na ndaka libala na sala lo ka belo ko ya na ngona e ko so ko la ngona to ka na ndako ko zani et ça o expliquer na nzela nzambete o te nzela nzambete mais to ka na mokiliti atoke na nzamba to so ko tambo beto ke ka lufelo